Bonjour Botada, Angola ultima hora, balobi Angola ultima hora, toujours na vitesse. Nde bozo mona rara toza a na intercontinental na kati ya Luanda. Teo okutana bona excellence Jean-Claude Chilumbai, waza bongo vice-président ya Assemblée nationale. Aye na Luanda awa aye kokutana na base na ye. Bayaki na cadre ya makambo toujours ya politique bazali na ba réunion awa. A profiter pas kutana na ba congolais o bazaka na Luanda awa. Akutana na base na suna sima bomu na bato bazana ba polo. Asa bongo na compte ya parti politique ya UDPS le vice-président ya Assemblée nationale Jean-Claude Chilumbai le professeur nde tozana awa toko tanakati to bande nini aso la bongo na peuple akanga ba photo na bango. Je crois que vous allez suivre l'intégralité ya maramnya sonné zo le kana awa avec l'ingénieur Bravo derrière la caméra. Merci. Cha cha
Intervention ya chef ube ya moko ya président azwaki maloba alobi na kati ke non ba accord oyo bolobi ke to signé boko kolongola biso na kati te bo patienter biso pe tozobunda. Pourquoi? Parce que président ya assemblée asa bimaki dede na mboka na biso avant accord esalama il faut ezala na aval ya président de la République Félix Tshisekedi yende apesaka mitindo ya kosigné accord nde asengaki bango ntango azwi mokano na kati ya parlement tosilisi maloba bazalaki d'accord. Mais au moment que tobimi ntango bino boyambi premier vice-président na kosilisa na bino kaka nde bozobima président de la République Félix abengi ye ayebisi ye non eloko wana ndenge eza kende bo signer avec na autorisation, mais il faut basala ba document à partir ya ambassade na biso pour que ye akende a régulariser signature. J'espère bien na uti ko benga nani ndeko na biso Amos pour que aya komema biso tozala na mutuka na ye bango bazala na mutuka na bango. Mais au même moment nde ambassadeur na biso azokoma président a instruire ye président de la République il faut ye akende akutana na président ya awa. C'est pourquoi bomoninga ke urgence ya mbango moko emonani tolingaki toyebisa bango baya koyebisa bino te asalika ke effort ke ngana ya parce que ngande na tamboli na ye na pesa bino message dans le sens que ngako bimana ngawa parce que mutuka na ye nde na ye nango mais ye ba memi na mutuka ya ambassadeur bakeyi il faut na lungwa na landa bango epa ya président ya awa yango nde ayebisinga ke ya liboso apesi bino d'abord matondo. Pourquoi? Parce que amoni amour oyo boza nango boye ko présenter bo souhaiter ye na nani ba bienvenue na ye plus nani oyo portrait oyo nani ndeko JC aseli vraiment nyonso wana epesi bino lukumu elakisi ke bolingani bana mboka pe bolingi ba chef na bino. J'espère bien toza bomoko toza eloko moko. Ce n'est pas la fin du monde. C'est le premier mandat oye azua comme président vice-premier président de l'Assemblée nationale et kozala tour ya liboso ya kokota na ngola te makambo ebele ko banda ko yawa déjà il faut bozala na équipe na bino kombo na ye to ko betele maboko kombo na ye Isaac Jean-Claude Chilumbai donc aza membre na bino effectif ya IDPS base mère donc professeur des universités. Vous ne serez pas déçus na ba média na makambo nyonso bo banda ko défendre ye. Alors, s'il arrivait que journée il y a lobby, ce qui possibilité est monani, beaucoup de information et pas ya JC na Amos to kokutanana na ye. S'il arrivait que possibilité est monanité, même vous avez la confiance to kokutana. Le reste des choses JC na Amos pour s'occuper ata na moi transport muke po mutoazo ngepa na ye en attendant appel à lobby. Na CPL, merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup, hein. Un grand plaisir pour nous de savoir que vous étiez là, hein, pour suivre l'intégralité. Il y a le solo excellence, hein, Jean-Claude Chilumbai, Asalagi Nango, na peuple, balobi bis ba congolais nyos wazana Luanda en tout cas. Bon moni ba image hein ndeni akangi ba photo na bango. Nous remercions hein JCDA balobi soki tokitsa eza pona bokasi ya JCDA mutasali ki batwala te ba polo wana, ye mutasali ke tokuya. En tout cas bon mona hein peuple nyos ezo kité ezonga, le soleil l'équipe bongo kitoko en tout cas. Restez toujours connectés, branchés hein, à Angola Ultima Hora, balobi vitesse toujours affisée. Merci beaucoup.